Un réel plaisir de nous retrouver encore aujourd'hui à travers votre émission que vous aimez. Vraiment, Magazine Kun X et à travers notre site www.ehpmedia, EHP Media. Fidèle internaute, moi marche avec Mbed et je dis à chaque fois que quand on parle de EHP Media, on vise et on voit directement le propriétaire, le patron de ce site, bien le bien Messi Edo Amani, comme je l'appelle chaque fois. Ramani Kota, très puissant plus que la puissance elle-même. Mon thème est maman Geneviève Amani. Fidèle internaute, Messi Edo Amani, mon thème est maman Geneviève Amani. Papa Yaba Chancy Amani, papa Yaba Marianne Amani, papa Yaba Lioni Amani. Fidèle internaute, moi marche avec Mbedi. Je suis vraiment très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes récepteurs pour suivre cette émission. Et alors, fidèle internaute, remarquez l'occasion que vous accorde à cette émission nous oblige à répondre à vos attentes, ton feu, CP. Et à la présentation de ce grand magazine, c'est bel et bien moi, marche avec Mbedi, autrement dit, 10 à match. Vraiment fidèle internaute, le but de la série, on ne change pas l'équipe qui gagne. C'est-à-dire, bateau va intéressant, qui gagne. C'est-à-dire, bateau va intéressant, bien. Vraiment, tout ça, l'élo, vraiment. Tout ça, Jenny, bon chanteur, moi, il y a bien, vraiment pas à faire rigolo là. La mon niveau, vraiment, ça va. Bon, Jenny. Tokonde onanga yo yebi Jenny répondait yo à tout l'antembe. Nabi que Férouz azo sepela. Da Férouz, masalanga Férouz ikang azo sepela. Bébé Goudil, Férouz azo sepela. Bébé Scolati, Férouz. Na madame na Anne Kiloa. Anne Kiloa, système gars de G, motema Férouz, G Toko. Fait dire que partout dans le monde, Texas, côté mon ami personnel, Ferles Mbala, le frère américain à Texas, partout mon kilba au juste, Jenny, moi, message moi, il y a bien au salaban à pote bien sur Baotalayo. Message Zara que tu vas gagner au moins 4 minutes pour tout l'accident qu'il dit que Goya et Zana Fox Nin. À part ça, dérangement to betaki, boka vocal na betaki. Là, on conseille que nazo personnes so yanga mais opi melanga affection mais bolinga balabala na linga le soute foko sanga la palin bon pe sanga kiti na fande ya pona lo ba malamu nyele bango na personne so yanga oza kopi melanga affection feruzai kenga na personne so yanga oza kopi melanga affection Kevin Makambo bolingwa balabala na lingaka lisusu te kotisanga na pale bebe na pema bongo pesanga kiti na vandela mpona loba malamu soki nafandi malamu te nala bona ba vote singa Jessica Chilanda feuzikanga ekolela ngai kolela Jenny kolela nanga Mimi Lutama Wile Madela Geneva tu même ça va bien ouais batu balobaka pena batu balobaka Jenny vous a bon chanteur et ça on est somme talobi que Jenny va bien et ça là c'est on peut nous temper à travail et bien là mission le lobo a pété un travail était aligné moi orchestre munene mais biso tozo na un travail en tilelo na za pembe na ni kaboroni na Jésus de nuances toujours na otindika yo premier album les album ni premier album na qui est derrière toi na bato bayebaki mais la ba conseil na kalango bato Jenny mon kili mauvais bato Férozi kanga bato mon kili mauvais bato bolingo bato edindina mai batu sokelingi gola sokelingi Jenny olingi balobaka linga ye kibakidi bakento bantu kama tuku Jésus limisangai papa limisangai nana bato bayebaki bisomi bale bakoma koseka ngai tala kuna mwasi akima ye akoma kokono nzoto zongala mais elomo na remaraka bino nyonso so boza
pembeni na faire ego là tomonaka bwaka na mwa nuance moko ya faire ego là ezalaka nini yango boyimitaka yo bendenge nini wana eza ngenza omoni ntango ofandi na moto ya mayele yo mpe fo oyibe mwa mayele na oza nango obakisi esali couleur siko atake nga bon chanteur moto nayoka jésus nabi moto ya mayele fo ozwa ye mpe eloko moko fo ozala nango ezala kwa identité na ye mpo toa na mouvement olanda nga alobaka na nga vérité bana poto baye babengaka nga na informe bana poto babengaka nga songisongi mpo nga alobaka na nga vérité ndenge oyembaka bien boye ntango mpe shikito azalaki présence ya shikito bande obangiso te te bangisanga ndeni yo yebi depuis qui est derrière toi nga aza soda ya DSP de mabijo mabalongo ya ndenga système na bunda bitumba trop lelo mpe bamasa baye me nazobunda kaka mpo anini bon chanteur jamais okobanga motu moko boye nga aza style na ngai na biloko na ngai na mystique na ndenge na ngai mais obandaki oreconnaître mpe ke shikito azalaki bon chanteur shikito azalaka ne bon chanteur masa totavaye azalaki ne bon chanteur mais nga Jenny aza na banga aza banzela ebele ndeti na disco na na bango bolingo na ngai amula nga oyo eza nango kolesere nsima to betone eza nango elenda paka botika biso tolingani na ye ata belobi to matongi ya bato bakokoka te kokabolanga ye fekuzikanga zalie ya nzambe dudu stane oyo pasi nga na yo lowa ebolo te wana nga nakabwanaka na banote nga nayembaka normal te nga nayembaka na ba 7e ba bémol mpo miziki jamai okozalaka style moko yango babengaka monotonie sikoyo tolobaka mpe mwa vérité ndenge olobi wana bamasa baye mwa trop mais namonaka na bamasa mingi mo nzela bino soka boyembaka mwa likolo sikoyo bakabolaka bino je ezalaka ndenge nini à part ça moto ya moto azalaka na couleur na ye mwa te nga na ye na je tata na ya ndeni bato bayebaki biso mibale bakoma koseka ngai tala kuna mwasi akima ye akoma kokondo nzoto zongela nga alingi yo kosala nga wetela kwa kokufa pardon mati ok pardon na patine siko oyo asika oyo na ye na bamirmire omete na eza nango kolesera nsima to betone eza nango elenda paka na ye na bamirmire plan oyo to obetaka oyo est ce que oza na bato botravaille oyo mpe batiako po akobeta ou bien Jenny kaka vraiment source d'expiration na oyo vraiment ezalaka nini ya Jenny à part sanga naza chanteur mo boye nabetaka mpe kita parceque exo obeta kita babiloko mpe tu es complet vraiment babiloko yaka à part mpe totravaille na bato nde ezalaka mais mingi biloko nabetaka na disque ezala na biloko na nga moko biloko na yo moko na bamasa to oyo baye nsima na yo koyebisanga te ke non bango nyonso batravaka bien oyo nani mpenza ke non Jenny azalaka mpe soki afandi atali mpe na bia maso oyo mpe moko odérange Jenny te na ndenge mabe te komema te ke lokwa ke no bamasa bino nyonso botravaka groupe moko memaka ete bango nyonso oyo eloba bo nga alingaka mwa bovérité oyo mpena Jenny ntango afandaka bi maso oyo mpe soki ania ti mpena te nga à part Jésus de nuance nde ye mudala moto ya yambo po wana eza qui perd, qui gagne. Il y a un système à Cooks. Hollanda, il y a un système à Cooks. À part Jésus de nuances, mais à part ça, je tout bien, même ta banque ça Jésus de nuances pour y aller à moto yambo. Tu sais que tu as un banque sur le terre. Jamais. À banque ça nga banzela nga kendara. Ngamna gena, get me one, fumu. Karabia, Madaga, Anamena, una Gamena, Banzilla ou Osongo. Mon bon artiste, c'est ça la bien. Niveau Banzilla ou Obi suite no place to là. Ouais. Rozo na ngambu te so katibo. Atona inde 3 bana poto. Inde 3 tona inde 3. Tona inde 3 kasafu ngambo wana nyenye zala kuna so kati press ngambo wana. Parce que okese ne répéter à côté wana. Parce que to rozo te na habité ba fanatique na biso jamais ba rolinga bongo. Ba rozo na maison mère. Ba fanatique na biso jamais ba rozo la bongo. Parce que biso to biga. Mikolo na kinelo ba Jakoko. Mikolo Jakoko na Jakoko kutu. Pembe na moto yambo
nani ochanga panzi likolo pona longwa na ba chanteur tout le roi soka zate yo mto interprète avant na yango moi teti teti te na yebi boulot omoni biso tunde tozana toyebani eza kwa tobeta bale oyebi ke oyo aza Messi oyo aza Cristiano oyo aza nani siko so totie na ndenga boulot tuna bamasa baoyebisa o à deux fois ça là peut déjà que non est-ce que aux a bonne mémoire ou peut-être ya ko loba ke jour mususu zo yemba je sais pas ça là qui wana faire rigolo ça là qui wana andimi yo pena pe benyo andimi yo ou bien ibsolika moko boy par rapport à travail na oyo bimisa wana na pardon bande la question na lobby boy est-ce que ici et arriva un jour zo travailler ou bien bo travailler bien dans un groupe ndenge ça là kaka faire rigolo pas ça là qui wana après vraiment travailler autant à yoki à la bengi ou bien lobelo likambu ou bien à l'accueil loko ou bien ça les loko moko boy par rapport à travail na yo lesquels tant ça lesquels boss adara na poto boss adara na poto tant to tindele poto sala na ICA to tindele boy boss ayoka na benga boss ebisanga petit nango travailler bien yango monaka ke tant na yeboy boss yeboy tant na yeboy c'est bloc wana ezala déjà bien ezala implice que moto ya mbandi ma ezala implice déjà ndenga travail mais tout ça le ba peut faire tu remarqué bien sûr l'artiste c'est bazo et pas faire rigolo mais tout ça moi peu artiste c'est bazo kende tu es baraté tu bana au mona to le bara tout pas qui tu éviter ai même ça na yo départ tu éviter tout monde la sauter ça ni tout pas kenda ka boye moti le longa pe na comprendre te kenda ka boye mo mtabengana te nini te masa kenda ka boye c'est ça tu es bien sûr le long de tout ça kende le long de tout ça kende masa na bino subo agi na ye poto lo ba mo vérité ngalo ba mo vérité nde ba o bazo ken masa na bino agi na ye lelo kunzardo biso to yebagi ke atiki ndule mais to moni azongeli ndule mais na groupe mususu na hebite cheni o yebi on za informer to os informer te ko bino bolo ba ke non na be mission bona o le ka bobi ke non te to yebi kunzardo atiki ndule tout bateau ba cheka na muntu mais te ko vivre kunzardo no orchestre mususu to yebite so bino to fa on ne ta ke Jenny peut me na faire rigoler wana nga bina information mdayo mtope singa ebite ka azongeli ouais na ebite ebinote ouais na ebite mdazo merci beaucoup Jenny bon chanteur de Tozoloba vraiment tozo kende tout ça na Jenny awa bana poto to na Jenny baso tala yo mon numéro peut ya contact ça va bien on peut ça bango ba on so balinga Jenny 00243 nezala kaka 81 33 57 833 81 33 833 et puis que Féouz Kanga zotala ngai voilà moi sino tu vois moi sino yo te Féouz massa na biso state bon peut-être que peut-être que moi sino mbote moi sanga ça moi sino mbote yo bino ma misère malade ou bien non bon peut-être pas sino mbote te peut-être moi sino mbote otala moi sino peut oh ouais oh moi cité te na moi cité ah yo beta me la faire rigolo à mon mité te na moi cité maintenant lifanto bébé chance bébé moi sur na bokabona te aux émissions GDG ah pe batala kana bangwango ah pe batala kana ngo émission etala wana mokili mobimba c'est dire qui ni pe ko otala nango ata na téléphone muta ko otala émission Jenny abota ma balate siko donc yo so botika bokaboni te na boti bokaboni te abota ma balate so en chéri te chéri penda que chéri penda aninga système ah dis-moi quoi merci merci vraiment Jenny tozo kende vraiment tu es au Congo en pleine répétition tu habites to côté en pleine répétition tozo mona Jenny parmi les artistes oyo baza na groupe ya faire rigola oza parmi les artistes oyo baza aimé kozala pembe na faire rigola eza facile kozala pembe na faire rigola ezo senga foye ba oyemba to emoka lingi yo a formé yo ndeti nga Jenny déjà na ya na vitesse moto ya mbatala ka mwana nga na vitesse fona pese sum pifo nga pesa pifo boyoka ba système léger première fois na yo kokuta la pena na faire rigola boy première fois et ça là on est bon et ça là bien pour rêve na ngeza bongo à part ça tobeta concert mo déjà kala ya na Vodacom tout ça bazaka ba leader babindombe Alain Pelagi de te faire rigola na ba Cindy na ba Kandi wana kala avant ba Cindy ba bimana ba meje tout travaillera déjà
nyandia ipa JP Kiss ve na ngayebi ngam na ndo sa ba ke afa bango bakuta ngam na ndo imba bantimu na bango tu basindi bazong sa ba ke na ba meje na yebi ke kandia yebi da yebi masolo na pas JP Kiss na yembaka déjà trop Jésus de Nias ça va bobetele maboko wa uta fa nkota mouvement c'est-à-dire on met dans la moins facilité moro déjà ouais j'aime des arabes bongo mais tant on suna mona moto yambo na komisa nzambe po rêve na ngeza arabes bongo na yemba pembe na Jésus de Nias lelo osanaye à part faire go là ça na groupe ni opé le cas à part faire go là na uta pa babindombe après babindombe vive bana malongi après pas Jésus de Nias c'est-à-dire osano be mbiaka na mamba chantolo ba vérité kasi talaka parcours babindombe papa wemba après Jésus de Nias na groupe à faire go na bosa lelo na groupe osa génération mona banani na génération na nga ezana ba masa na nga ba partout po biso da ko kuta balikinga baniko biso génération biso ba partout jus d'orange nanga moko na masa na biso mo Dimitri alonga déjà à part génération ya ba maweye ba risé après ba balotei ba yo ya ba matadien ba yo ya si est-ce que na groupe nebo il faut leur rendre moins respect pe ya ancien izalak oui il faut respect zalat pour respect zala pour na binda ku bien yo so na vitesse oro nyata sende vraiment na ba masa tout oyo pour kutaka na mouvement neti nani oyo ba nepe nenesi kolinga pe ko yemba na itango so yemba bitenga linga osa midi yo na yesala bien maintenant ça ba dioto na vibra na masa nga partout ba dioto ndo sala masa nga partout na vibration moi mke ba jus d'orange tondo ça ba dioto tellement tout ensemble ba Dimitri tondo ça ba dioto projet na openda o na on mto projet na yo na musique na carrière na yo eza nini projet na nga ezalaka ke mutu to bulaka ke un jour azala bien un jour azala bien projet na nga ezalaka ke un jour azala bien na se retrouver na musique na sa musique bien mamna to kika bien est-ce que vous avez une idée que au ça appelle album te mais lelo non ten toi non pas Jésus de Nias vous pas Jésus au ça album te est interdit t'es interdit de mambo singaka faut solo là et bon au chant est interdit maintenant le bochete ouais ce que ba massa kuna ba massa na ngambo kuna pe ba chaki bo trouva onde ba ko personne nzembo na vitesse ya GMC livre parcours yango te pa ya fali pour ba massa na bino ngambo kuna ba tie ba chant fort okiango te chant ba so dans succès ba ngona ba téléphone na batu aya tindela nzembo aneza bien tindela nzembo ebeta te donc parcours ya bien te ba nzembo ya bayaya ebeta te na yo yango te ba za ebeta te ata momo ko ta artiste ata momo okolo bakuta ata moko ba masa tu abaza ba embela ta chamo ko ayoki ya musicien eta artiste oyoki te ou bien erreur ozala nini marketing promotion beni eza mamba chant Goudil Ferouz mambo yo bébé ya Ferouz Kanga mambo oya oyembe za pasi foza na likabo okoza chanter moye non mais kokota na mozindo ndule foza ke eza ya makila oko foxete merci vraiment na sepeli Jenny aza garçon moko na zoloba na moni aza trop calme très sympa mais à cause ya ben température tout monde dali kolo ndenge komi na promettre yo Jenny to ça l'émission moko ya bien to fanda to solanga na yo à cause ya molili to kolinga linga na offrir ba internet na nga biloko ya bien dernier message nini oyo Jenny oyo yebisa bato tout balinga yo Jenny répondait yo atula tembe fils de l'homme cette femme marabout d'Afrique qui simbiza toto qui simbiza maza qui simbiza zulu puissance ora na lo banzambe moi et bon peut me taper sangango yo qui cité yo nzambe qui singa nzambe moi ta singa loketo ya raté terrain travail soko simba qui soit na travail to moi to ça l'autre yo na qui cité te wa ngaza mpifo daba pesa nga mpifo bela ba maso bazoya yo pikle ka mungongo bien mamnyo so bien qui cité kasi nga za miroir tango ya funa mona yo dernier message na yo kasi na profiter na pesa mambote na ngai pa Will Madela Genève à cheval blanc Claude Lukeba kweno mystique ya libela abosani TV na ngai Guillaume Vangi
Gindi et Venanga Gindi et Ardi Kalonji, Serge Kachila, Abosanité Ferouzi Kanga, Abosanité Abosanité. Wana ozongela bino ka ndenge ezalaka tozalaki na répétition j'ai daki mwa likolo depuis yaki kutu yebika mwa ja mais tosamnelo au moins ya calme ngamo bien guitare na obeta guitare pour comprendre les qualités na la dimension ya chant. Ouais. Merci beaucoup ndenge génial lobby, vraiment nous sommes arrivés à la fin. Fidèle internaute nabi ke bolingaki mingi bosengaki États-Unis esengaki ba bengaki ba sengaki na yebi ende bosengaki vraiment eza bien mais oyebi kaka ndenge ezalaka to zuye lelo mais ki ba ina répétition to ko là ba ina répétition fait to c'est la répétition fidèle mais tant aussi to zuye vraiment maintenant to solo na to solo sous bien to vendre très à l'aise to solo na et au s'appelle Sabino vraiment mettre quand on a beau sanité Jenny Play na l'autre na Londres Jenny Play Samuel Tabou na beau sanité ba fan na biso tout tala bango na s'appelle na bango pour bazui volonté pe otala artiste na bango ngo sa l'émission et salinga bien oui le Madela Geneva Claude Lukeba Kweno motomoko mystique Ari Chilomba na États-Unis. Merci Jenny. Merci Jenny, merci vraiment. Merci vraiment, nous sommes arrivés à la fin. N'a jamais aussi du saboyer sans que n'a remercié ba all ne soit lingara net na venanga Rigo Mansoué. Hein, le vieux Rigo Mansoué. Hein, le vieux Rigo Mansoué na pesio mbote mingi le vieux Rigo Mansoué. Le vieux Rigo Mansoué na pesio mbote sans oublier le vieux nangai Jorgi Samba. Na pesio pe mbote fe nanga Jorgi Samba Zoya petit na yo marché avec Mbedi autrement dit 10 match parce que ngane nana Jemi Kolo vraiment yo le vieux nanga Jorgi Samba na pesio mbote sans oublier bienvenue Vangancel le vieux bienvenue Vangancel va faire nangai hein vieux nanga bienvenue Vangancel na pesio mbote vieux nanga bienvenue Vangancel na pesio mbote sans oublier Dodo Swadi ya harmonie arc-en-ciel cette fois parfum Tsungadi ya Marantunga, ya parfum. Merci Pena et Zalara bien. Naebi que sans oublier to tikate jamais remercier Madame Astrid Matsanga Mayamba, maman na Morgana Victoire, la femme de distinction, moi si Abokeseni, moté ma monsieur Morgan. Vraiment moté, na pesi monsieur Morgan moté, maman Geneviève Amani. Mbasalagi, moté mama la na motema ya maman Geneviève Amani, motema ya monsieur Do Amani Ramani Kota. Très puissant plus que la puissance elle-même. J'ai dit et je finis. Ciao, à la prochaine.